Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akolanda émission na ngala mukola lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Ka mama Bijou d'Or na sepeli na ya kobetela bino lisolo. Lisolo oyo ndeko na nga moko ya mobali avandi na mboka ya Londres. Abengi nga alobi mama Bijou nazala likambo moko ezosala nga pasi. Mwa ebele yango na lingi na mekana no ko partager na yo. Ome kobeta yango opesa conseil ndenge opesaka paske nga nalandaka yo mingi, nalandaka ba conseil na yo, makambo mingi oloba emotiva ngai, yango nalobi te lisolo na ngai fona mika kobenga kaka mama Bijou, na mika ko solola na ye ko partager na ye, ta mususu akoki kopesa balandi na ye mwa conseil, et puis akoki kopesa nga conseil, et puis akoki kopesa bato bazali concerné na lisolo oyo conseil. Bandeko nanga zwaki tivanda wana koke musika te parce que mama Bijou aza na besoin a solola. Batu nyonso to bosala rape batu ba chantage, balobi bokende musika te bozala wana. Boye ba chantage nini o basali ndeko na biso ya mobali. Mama Bijou nga naza Bijou d'Or, na beta masolo. Na beta basolo mingi masolo o epesa ba conseil, et puis mama Bijou na sala ba publicité, ya auberge na biso o ezala matonge na Irebu A37. Ba chambre na biso bandi à partir à $15 aux 8 places à kolala ya kitoko, au sala ba séjour na o ya bien, chambre wana eza na climatiseur na kati, eza na télévision na kati, eza na frigo na kati, eza lit à 2 personnes, toilette, douche debout ya propre. Donc au sala vraiment séjour ya malamu. À part ba chambre wana, ba chambre à $20 ezali, ya $35 ezali, ya $40 pe ezali. Mais sauf que pa na biso to solo la kaka mbongo yo za nango ko hésiter te, benga mama Bijou au sala réservation ya place na yo ya kolala. To bakisela bino likolo nango toza na boutique na biso ezaki na rez-de-chaussée, siko tozo longola ngo tozo komisa ngo na 3e niveau parce que na 3e niveau wana nde to sali terrasse. Boutique na biso tozo teka biloko nyonso, ba duvet ezali, bilambe ezali, ba sapatu, donc voir même ba médicaments net ba magnesium, ba biloko nyonso tout. Eza vraiment na kati, eza vraiment loko ya kokende ko découvrir boutique wana kala mingi te to kopesa bino annonce journée tozo fungola boutique na biso oyo kozala na 3e niveau. Donc bozala wana toujours branché mama Bijou a kopesa bino jour to fungola boutique na biso. Et puis les sous to zala na restaurant, to na restaurant na biso ya bien soko ke pa na biso olingi na okolamba te okolia na yo kitoko mama Nadine lamba kawana. En tout cas restaurant ya malewa ezako sepelisa bana nyonso to bakende bandeko nyonso to bakende na auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Tokende na lisolo na biso mama Bijou alobi mundeko oyo abengi ngai avandi na Londres alobi mama Bijou inutile ya kotanga kombo na nga, inutile ya kotanga kombo ya mwasi na ngai, inutile ya kotanga na yo kombo ya mutu te, mais yo beta na yo kaka lisolo parce que lisolo oyo ekokuta ndeko moko paza na même problème lokola nga. Et puis à partir ya lisolo oyo nga la pesi yo ta mususu oko conseiller ngai na koyoka conseil oyo yo okoloba. En tout cas ndeko la biso ya mobali azalaki célibataire, ça fait azalaka célibataire tozoloba lelo depuis abala bazana 22 ans de mariage. Bazana 22 ans de mariage yena mwasi na ye azalaki nanu aboti te, ayaki kokuta pe mwana mwasi moko ndeko moko ya bien ya gentil, ndeko wana pe nanu abotaki te, mais kovandaka bavandaki bo en tout cas eumelaki te, ndeko ayaki kosala ayaki kozwa zemi. Tangu ndeko aye kozwa zemi esali ke
il faut bakoma kovanda ensemble parce que ndeko abandaki ndeko autaka pe Afrique ndeko ya mwasi autaki Afrique sika bandeko na ye babengisaki ye na Londres ka ndenge ezalaka babengisi yo apres abwaki na ye ngunda bapesi adresse na ye ande kovanda esika na ye garçon pe ndeko ya mobali apesi nga lisolo oyo ye pe bande kovanda na ndako na ye kosala ke bakomi kovanda esika moko me mutu na mutu aza na adresse na ye esali ke ndeko mwasi azwaka zemi te azwi zemi akomi na zemi titi ye kosala ke ndeko ya mobali asali makasi ake ko se présenter po ndeko ya mwasi baza ebele na Londres ake ko se présenter epai ya bandeko ya mwasi na Londres bakomi pe kovanda na adresse moko baboti mwana na bango ti bayaki kosala libala penza ya munene basali pe mariage ndenge tozoloba bopola lisolo kende mulai te mwana bango ya liboso aza na 22 ans bazali na mwana ya 20 ans baza pe na mwana lisusu soki ya 15 ans soki na bosanité baza na 3 bana baza na 2 filles oya likolo oya 15 ans oya za mwana mobali esali ke mwana bango ya 22 ans asisaki na ye pe ba classe akendeki na ye pe asisaki ba classe azala mwa métier na ye asilisa akende musala ayekokutana na mobali yango ayekokutana chance moko ya malamu akutani na mobali moko azali joueur na mboka na bango kuna ya Londres moi jeune garçon yango azali soki aza na 25 ans aza na mbongo na ye mwana yango abuke aza na succès na ye na Londres aza pe na famille moko baza pe bien na Londres kosala ke bakutani na garçon alingi abala ye nde tozoloba boye donc mariage eza na mois de avril awa na mois ya avril awa bazali na mariage baza kosala esali ke mwana mwasi wana oyo ya 22 ans mwana ya ndeko na biso ya mobali oyo apesi nga lisolo na beta esali ke alingi abala kolinga alingi abala boye mbala moko bafami kote ya mama na ye bakomi kosala ba chantage moko bakomi koloba n'importe quoi parce que vis-à-vis ya kovanda na bango na Londres ndeko na biso ya mobali abi mama bijou ngala zalaka donc papa oyo tobande oyo toyebaka na Congo kala wana ya badiscipline ngala mema bana na nga misato wana na discipline mwasi na nga atika nga na edikaka bana na nga to edikaka bana biso kitoko bana biso baza na babotosi moko ya makasi mwana na ngai soki auti classe na ndako mwana wana ya 22 ans bozomona ki aza déjà 6 ans déjà classe nde mobali na ye oyo azwi ye donc mobali na ye ya liboso bana nga baza na éducation ya malamu parmi entourage na biso nyonso tout parmi bana nyonso tout ya côté ya libumu ya mama na bango donc biso vraiment na libumu na biso bana na biso baza na éducation ya malamu oyo ya mobali pe ya muke wana ye pe azobeta bale donc aza na 15 ans mais aza betaka bale na ye kitoko mwana ngai ya mwasi aza na 22 ans 6 classe na ye bien oyo aza na se wana pe aza na université na ye bana nga baza vraiment bien baza vraiment bien éduqué ekosala keta mwana nga liboso ya mwasi alingi abala mwana nga mwasi ya liboso alingi abala bandeko ya mama na ye bakomi kosala ba murmure moko tokomi koyoka ba murmure moko ya mabe oyo ekomi kotraumatiser famille na nga etraumatiser nga moko naza traumatiser mwasi na nga traumatiser voire même mwana na biso azobala na mois de avril traumatiser baleki na ye famille na biso tokomi na ba problème nazoyeba te eloko nini oyo ezoyela biso mama bijou tika nayebisa yo genre nini ya ba murmure oyo biso tozoyoka cousine ya mwasi na nga azwa penza telefone na ye abenganga eza kutu murmure te parce que basi babenganga na telefone babengi pe mwana na biso oyo ya 20 ans mama mwasi na nga bakomi koswana chaque jour na bandeko na ye donc bato ya balabala bato ya quartier bantourage na biso baye bakomi ko bayoki déjà makambu wana mama bijou cousine ya mwasi na nga asimba penza telefone nazalaka na musala abenga ngai atangi kombo mwana biso a 22 ans alobi
en tout cas bokolisi bozo balise nga alobi tokolisi tozo balisa alobi sikoyo luka bozo bala boy nana nga kolia mbongo nga alobi nana nga kolia mbongo tosi tosalaki liste bino bosi bosalaki liste na bino nga pe nasi nasali liste na nga famille ya mobali bazala ngo tokolia mbongo biso nyonso tu ti penzi yo penza ozolia pe ka mbongo alibala pe ya mwana na bino na ya mwasi ya liboso alobi nalia mbongo te ndenge ni eza esengo na boti mwana na nga mwana nga koli natangisi na manini ya malamu abali pe mobali moko pe ya malamu bongo sikoyo nalia mbongo te pourquoi atangi koma mwasi na nga te aza motema makasi banda bokutana na ye azalaka na zemi abombela yo likambo munene boye likambo munene oyo abombela yo ti mwana lingi abala mama mutu abengi ngabi mama Bijou tangu nazoyoka makambo aboye nazalaki ya kotelema navandi nalobi eloko nini naza na rêve naza na nini eloko nini nazoyoka mama Bijou na minute wana nazaki lokola mutu a perdre connaissance nazomi yeba te mais azoloba alobi aza motema makasi ti mwana lingi abala ozoka ye na zemi abombela o secret munene boye lelo mwana lingi abala bafamille ya papa na ye bazala akala mboka na biso soki kote nini wana tangaki mboka wana bazaka na Londres awati epula nini ake koluka famille ya papa na ye ya solo pete bazala na événement mwana na bango nga na ye koyebisa na lobi natangi kombo ya belle sœur na ngai oyo aza cousine ya mwasi na ngai natangi kombo na ye nga lobi makambo ozoloba au juste oyebi makambo ozoloba makambo minene ngai mwasi na ngai nakubalaka ye na zemi te alobi calculer penza bien bamoma oyo okutanaka na mwasi na ndenge ayaki kobala ayaki kobota abotaka na bazemi ya 8 mois te nga nayebisi ngabi ezalaka nango bato bazobota na bazemi ya 7 mois babotaka 8 mois babotaka ezalaka nango nga na koyeba nde biso abotaki na zemi ya 8 mois be ya 9 mois nga nayebiki abota mwana palandanga mwana pe mwana na nga siko makambo nini ozoloba bi te tikanga na betelo lisolo oyebi ntango yo okutanaka na mwana mwasi wana okutanaki na ndeko na ngai wana ezalaki ki azalaka na garçon mo bande ko vivre na ye garçon na bayebanaki depuis Afrique bayi okuta na Londres tango babengisi ye na bandeko na bayaya na ye tango babengisi aye kokuta na garçon wana ayaka déjà poto avant bango bazalaka déjà na bolingo na bango na Congo tango baye bakutani en tout cas bazongelaki lisusu libala bolingo na bango mais garçon wana azalaki ba garçon oyo bakotaka na babanke basalaka makambo ya mabe bazwaka bambongo na bandenge ya mabe tango bakomaki kovivre na garçon wana azalaki na zemi ya garçon wana mais tango esalaki pas même 1 mois garçon wana bayaki kokanga ye bakangaki ye na prison nde tozoloba boye papa ya mwana na yo wana ya 22 ans bakangaka ye na prison akotaka prison abetaka 4 ans awa na Londres barefulaka ye azongaka Congo akokaka te akufa na Londres yo tango yaki kokutana na mwasi na azaki na zemi yango wana oyebaka vérité wana te ngai na fungoleli yo mais kotanga na yo kombo na nga te parce que toza ebele bandeko na ngai bandeko na biso nyonso tu bazolobaki avant mwana abala yo il faut yeba vérité yango wana ngai na sina yebisi yo mais kotanga na yo kombo na ngai te histoire vrai yango nga na yebisi yo akati telefone mama Bijou oyoki lisolo ndeko wana kuzina mwasi na nga abengi nga ayebisi nga makambo ya minene boye akati telefone nazwaki kutu ta ya kokotisa madame nanga comme conférence te nazwi kutu ta ya koenregistre ye te nzoka nazalaki nanga mpe na batelefone mibale na telemika lokola kizengi ebiki nazalaki susu na courage ya kosala mosala te
mbala moko na koti na ke kolongola batenya musala na ebisi chef na biso en tout cas na yoki nazoyoka bien te nazoyoka vertige il faut nazonga na koki kokwea chef na biso kuta lobila nga c'est mieux kutu vanda awa mwa muke kosala na ote me vanda mwa mukie zala poser mela nana nona pesa o mai o mela alobi wi na yoki bien te parce que ba uti ko benga nga coup de fil moko sango moko ya mabe na Congo esalinga bien te nazokende chef na biso ameki ko bondela nga na vanda en tout cas nazaki ka décider nga alobi vraiment etikali pe quelques minutes na silisa il fallait na silisa soki dans 15 minutes mais permettre ngai nazonga ndako chef alobi problème ezate RPC koki kende na yo nga nazongaki liboso ya ndako mobimba parce que moi na biso ya 22 ans akendeki musala oyo ya 20 ans azalaki pe na classe oyo ya 15 ans azalaki na classe mama na bango azalaki te nazongaki vraiment donc muta liboso d'habitude pe ngam nazonga muta liboso nazonga avant bango nazongaki pe avant kozonga po nasala banda vraiment musala tongo makasi nazongi boye komi na ye nakomi na ndako nasimbi telefone na benga mwasi na nganga alobi te nasimbi telefone na rappeler cousine wana na lobi te nasimbi telefone na bengi yaya na bango ya mwasi ya liboso na bengi ye na etangi kombo na ye na lobi makambo nini nga nazoyoka eloko nini au juste oyo na yoki pa ya ndeko na yo ya mwasi auti ko benga nga na musala ayebisi nga bwebwe sikoyo ndeko na ye ya na bango mwasi alobi ndeko na biso wana ya mwasi azalo kola liboma pona nini akoki kosala makambo aboye pona nini akoki kosala makambo aboye makambo minene oyo ye alobi il fallait pas aloba yango boye il fallait pas aloba yango boye biso ba mikolo to lobi te koma ye mwana muke akoki kozwa audace ya kobenga yo alobi bino bolobi te seke makambo oyo ye alobi eza ya solo bino bonde ko préparer boye bisa te il fallait pas kaka aloba na yo il fallait atikela biso moko toyebaki moment nini tokoki koyebisa yo wumeli pete mama mwasi nanga akoti na yebisi ye mwasi nanga banzoli la bi famille nanga na yebite loko ni baluka na nzoto nanga pona bamoni mwana lingi abala toza bien na famille na biso nyonso tu ezoleka malamu soki pe ndenge ya lobi soki ba famille ya mwana ya papa ya soki ya bana nanga o bango ba lobi abazalaka na Londres ovanda na Londres mbula boni na nzela basi batelemisa yo bayebisa okay mwana na biso azake pa na bino oso vando so zwa telefone moko pona nini kokosa kaka bango oyebi bien kingana cousine wana toyoka na kate pourquoi cousine wana koki koloba ya na opa lobi il fallait pas cousine wana aloba bango ba mikolo il fallait ba loba comme ce koto benga yana bango a mwasi to peki ko benga cousine azo yamba biso te to ko benga yana bango ya mwasi bandika koloba ke en tout cas bobi misanga na makambo wana nga na lingi te tozo préparer de bala mwana kala mingi te na lingi makambo wana te en tout cas bozo na bino kimia bo vanda na bino kimia eloko moko ezali te biso toyebi ke mwana za ya yo ndiko lo a changer lisusu maloba papa ekomi kosala esali boye bon ngala kona ye ko comprendre ka kiza nango ba jalousie na lobi eza nango ba jalousie donc nazana na yoka nanga pe mwasi nanga na mabete eloko moko ya mabete en tout cas jour na fanga to lekisaki yango bongo elekaki nango bongo ko sala lisusu ke mwana biso akendeki na salon de coiffure na salon de coiffure moko sika bandeko ya mama na yepi bakende ko coiffer mwana mwasi wana salon de coiffure abandi koyebisa mwana na biso alobi pona ni bandeko ya mama na yo bazo sala boye yo lingi obala kala mingi te Londres mobimba côté na biso to sepeli ozwi chance ya libala na yo ya bien comment bandeko ya mama na yo bakoki ko banda koloba n'importe quoi balobi ke yo zalaka mwana ya tata wana te tala kutu papa na bino azora mama na bino na zemi papa na yo bakangaka ye na kasho soki na prison na Londres barefulaka ye na Congo akende kokufa kuna ozaka mwana papa wana te mwana wana esali mabe makasi tango azongi akotisaki mama na ye na chambre ayebisi mama na ye makambo nyonso tu mama na ye pas aki susu na contrôle te mama na ye abengi nga biso misato tokomi kolela lokola bazoba en tout cas mama Bijou
na yebite yango na ye kopesa yo lisolo oyo parce que kotala mwana boye mwana ngo alandinga tande balobaka question mutu avandi na bovandi esika moko bokoma bilongi moko me non mwana nanga alandinga makasi naza pe na idée ya kokende kosalisa mwana wana bateste ade te mpona bato mosusu ya kote na biso bakomi koloba pour la vérité eyebana ifo tokosala bayaboke kosala bateste nga naza na idée naza kutu na idée wana te mwasi nanga azolela mwasi nanga akomi traumatisé mwana na biso azolela mwana na biso akomi traumatisé alobi ezala kutu eza ya solo aza na besoin koyeba tata wana te aza na besoin pe ya koyeba bafamille wana oyo balobi bazali aza na besoin na bango te donc alingi kutu te nga naza papa na ye nakotikala papa na ye donc famille ya mama na ye bameka kutu koya na feti na yete donc conflit penza ekomi ya makasi ngai pe naza na amour ya mwana na nga makasi na amour ya mwasi na nga makasi jamais na koyi komema likambo oyo emema biso tie ke na kele kosala test ADN parce que ata nasali test ADN ata mwana nga za mwana na nga te akotikala kaka ma fille naza na besoin na ye nalingaka ye ça sert à rien nga na kele kosala test ya ADN mama Bijou sikoyo olobi nini conseil ya ADN kutu kopesa nga te mais okoki kopesa ngai conseil neti nini okoki pe kopesa mwasi na nga conseil neti nini mwana na biso po okoki kopesa ye conseil neti nini mama Bijou solola lisolo oyo ezala anonyme biso moko awa tokoyeba eza lisolo na biso kotanga kombo te mekana nikopesa biso conseil bandeko na ngai avana banda kopesa nanu conseil na otiela bino nanu video moko ezali awa ya mwana moko boye ya mwasi na otiela bino video après na kozonga lisusu pona komeka nanu kosolola mukie pona ba comportement pona makambo nde tozovivre tozomona na mokili après ni na koyi kozonga koya kopesa conseil mais avant tout naza na besoin na tiela bino nanu moi image moko mukie awa juste naza posa na eba papa sundoli mwana na âge ya 2 mois maman bokoli mwana avec ses efforts atteint ses classes université à Silisi et arrivé na temps mwana abal est-ce que mwana za censé kopesa papa veste na mbongo alibala tant qu'il y a sundoli s'il vous plaît mes abonnés bon répondre en commentaire. Coucou les gens, juste naza posa na eba papa sundoli mwana na âge ya 2 mois maman bokoli mwana avec ses efforts atteint ses classes université à Silisi et arrivé na temps mwana abal est-ce que mwana za censé kopesa papa veste na mbongo alibala tant qu'il y a sundoli s'il vous plaît mes abonnés bon répondre en commentaire. Dekolanga bosi boyoki moi vidéo mukie na tieli bino papa sundoli mwana mama bundani ti mwana Silisi mwana zuba akomiti na ba université mwana linga bala est-ce que papa za na droit ya kolata veste wana ngapo na ngai papa za na droit te boyebi kobokola mwana eza kobokola mwana eza facile te nazo modi ba ingrat na ba ingrat nyonso to oyo bazalaka ke mutu boko abokoli yo après okomi mukolo bayebi so balobi te azaka mama na ote mama na yo yeyo ozwi affection nyonso to mama wana abokolaka yo obwaki yango na mai o décevoir ye oke kozongela oyo balobi ke azalaka mama na yo donc na modi d'abord batu wana nyonso tout parce que kobokola c'est pas facile bandeko na ngai na video oyo touti kotala siko na lobi ke papa na aza na droit olata veste wana te parce que osundolaki mwana mama wana bosa atangisi mwana na ye alinga bala siko bazwa veste wana bapesa yo non bakopesa veste te wana ezanga bakopesa veste te parce que osundolaka mwana toke na lisolo oyo bandeko langa biso mo tomona yango te tomona penza ke wi mama moboti aza na zemi ana zemi azbombi pe zemi na eta msuti 9 mois tamso donc ameki kolongola ba zemi msuti za kateti ameki kolongola zemi ezolongwa te ti mukola robote koki azu mwana alingie na liputa ke kobwaka e quelque part ake kobwaka mwana na quelque part
mutu amawa moko boye azoleka alokoti mwana wana apesi amour, apesi affection, atangisi mwana wana komi bien, pasi ya butu, pasi ya moi, kolia, kolata, nyonso tu na maboko ya mutu alokotaki ye. Lelo siko bino bolingo lobaki mama wana oyo abwakaki mwana na ye. Lelo soki abimi. Bango mibale batelemi. Balobi to pona. Biso to pona mama oyo abotaki abwakaki mwana. Ube to pona mama oyo mama oyo abokolaki mwana. Mwana peso kaza mayele aolanda mutu oyo abokolaki ye. Ko bwaka c'est trop dit parce que déjà so bwakaki mwana. Donc mwana wana automatique il faut lingoter. Mais appela bana mususu pe circonstance a mokili salamita mususu mama kufi ndeko moko boye aloko azuye abokolier mwana wana il faut apesa auto apesa vraiment affection parce que ko bokola c'est pas facile. Ezala ba ka mingi pe ezala rata mutu abwaki yote mais asundola tozomona ba papa mingi babota bana basundola. Mama azui mobali moko mobali wana atangisi bino mobali wana abokoli bino ti bokoli. En tout cas il faut pese affection parce que ko bokola c'est pas aussi facile. Mutu abokola mutu kutu abota bino abosa na bino ayebi kutu te bozala na mokili asundola bino. Wana eza baka mususu na baka ya papa na biso. Na baka ya papa na biso e baka oyo eza ebele na mokili. Baka o eza ebele na mokili. Ngala lobi kaka ke mutu abokoli mutu. Aza papa ya mutu. Parce que to monaka mama ou bien papa moko asepeli na ye akene ko adopter mwana. Azu mwana wana adopter ye. Mo adopter bébé ko adopter bébé azu bébé na hôpital alobi ke mwana o mwana aza yanga alobi ke na kubomba secret wana mutu te akoyeba ka bato amitema mabe bazaka pembeni omona ka bango mutu moko akozanga te fa bimisa fuiti wana ebima bandoki mutu adopter mwana na ye azu mwana na ye apesi affection abokoli ye suka bato mokili balingaka baya ba bebisa amour moko batia trouble moko ya mama oyo alingaki mwana na ye mama oyo apesaki mwana na ye affection bato songi fo baya pona baluka ba détruire to mona rango pe lisusu ata na ba mindele mutu adopter mwana apesi mwana na amour atikeli mwana wana ba bien na ye nyonso esalama atikeli mwana na ba bien na ye nyonso ta mususu pe azalaki pe na bana o ya bota mais ye azponi kaka mwana wana ndi apesi amour apesi affection esalama wana toki susu koto wana parce que papa wana kene ko adopter mwana ayebaki ke na adopter mwana mama wana kene ko adopter mwana ayebaki ke na adopter mwana wana toki na ngoli susu koto mususu tozo na bino malembi na baka oyo papa aza na faute te mwana wana ya bébé oh lelo aza na 22 ans elle n'a pas tort aza na tort ata mukete ele innocente papa oyo pe azali innocent soki mama oyo ayebaki eke ayebi ke muna kutali na mobali me naza na zebi na ngai azui mobali faute na ye ezali parce que tango kutali na mobali akuti o na zemi ezala ya ba semaine en tout cas au conseil ce qu'on a zo bandana ko pesa na mama en tout cas etake ba chrétien etake oyebi ke un jour mokili ekobimisa au moins que ozalaki na mutu pembeni teta mususu ezala bongo bamoni ko bandi bazemi bamoni bandi bazemi après bayebi ke copain na yo bakangi na bango nga na lobi te ke salami bongo parce que mama papa oyo apesa kinga ti mwasi na ye na solola na ye mwasi na ye lobi mama bijou biso to landako eza ba rumeur ya lokuta
mwana mwasi oyo aboyi balobi mwana na bango alingi kutu ko sentir eloko wana ta lobi eloko wana eya na ndako na bango te baza na posa nango te mwasi wana alobi mwana wana aza ya tata oyo aza na ye ya mobali na ye oui aye ko reconnaître pa na nga azaki na copain moko boye avant papa wana mais copain wana bakangaka ye tant copain wana bakangaka ye azaki na zemi te ayaki kozwa zemi na ye ntango azwi mobali na ye oyo baza na ye mais etake conseil nazopesa na bandeko mosusu basala biloko ya bongo okutani na mobali okutani na mobali ta mosusu ya liboso ezalaki ke ozwi zemi mobali yango ta mosusu azali na ye mobali yango kutu ta mosusu aza na ide ya kobala yo te mobali yango kutu ta mosusu aza surie te mobali yango kutu ta mosusu aza na eloko te nyonso tu tokoki koloba sikoyo kokutana na mobali moko boye mobali yango aza na posa ta mosusu abala yo oza na zemi en tout cas ndeko na ngai ya mwasi oyo ozoyokanga sala tu yebisa mobali oyo azolinga kobala yo yebisa ye vérité malgré eta mosusu mobali wana akolemba koboya parce que eza na mibali eza na bato mingi bandi baboya babomba likambo wana mpo azobanga biso nayebisi mobali na ngai oyo akoboya ngai nakoyi mpe kotinda bino bolongola zemi te bana bongo mpe balongwaka te ata bomeki kolongola ya olongwa te nakoyi kotinda bino bolongola bazemi te mais moi nandimi kutu olongola zemi wana mpona babiloko aboye un jour ebima te parce que bato babimisaka babiloko oyo bazalaka bandoki tolongwe na likambo ya conseil nakoki kopesa bamama oyo basalaka bongo ke soki okutani na likambo aboye tolongoli nanu ndeko na biso ya mwasi oyo mukolo mobali apesi nga lisolo totie nanu à part parce que ya lobi eza lokuta ya lobi eza banini biso nga na kolanda oyo bakolo masolo balobi na nga parce que nga naza na preuve te tozwi totie à part tozwi totie à part c'est-à-dire tobengisi nanu bamama oyo bosalaka babiloko ya bongo totie bino nanu na babali liboso awa bomoni bamakambo yango bomoni donc suka soko confiaki mutu yango aya obimisa soki mutu yango ayebaki ke obwakaki soki ava ozwa intel mutu yango akoya kobimisa mutu aza kaka mutu bapesaka confiance na mutu te topesa confiance kaka na nzambe bomoni siko nde boye kotia mwana désordre na mutu aza innocente mwana aza innocente bomoni conseil na opesa bino bamama oyo bosalaka biloko moko ya bongo olingo bala na yo oza na zemi na oyo asepte kaka mobali mosusu abala yo bosalaka mabe makasi de préférence longola zemi wana de préférence boya yebisa vérité soki mobali na akoboya yo aboyi na ye yo parce que mutu soki alingi yo akoki kolobaki nayebi na nga ok c'est bon mais tobomba secret mwana wana aza ya biso mibale mpe ya biloko ya bongo ezalaka soki mobali asi ayebisi yo ta mosusu mama wana na mobali na ye soki basi basolola ata bino boye na mopepe na bino bayoka bino te parce que basi basolola mobali mpe akoki koloba wi tobomba secret ezalaka lokola zemi na nga wana kutu eza mie ata un jour ayoki yango alobaki mwasi na nga ayebisaka nga vérité par rapport mwana akoli après babiloko abongo ekomi koya mpona koya kobebisa mutu ya mwana en tout cas eza malamu te bandeko na nga ya basi soki olingo bala oza na zemi il faut olobaka vérité eza bien conscience na yo ekozala tranquille donc parce que eloko ya conscience oyo ezalaka très important bamama mingi boza na bana na bandako na bino baza ya batata wana te baza ya bamibali oyo bopresenta bango te bozala conscience na bino ezalaka tranquille te bozala na basekret moko oyo ke evimbaka bino na kati ya motema bozala na conscience na bino ezalaka tranquille te sikoyo eloko eleki conscience eza te nga naloba baloba oyo na mabe ekutamela yo te soki eloko baoloba eza nango oyo eza te baloba bamata oyo oza kuna te mais soki conscience na yo moko ozose reproche na eloko ezalaka malamu te yango mingi ezalaka alali bwakufi na ye parce que azalaki na makambo moko boye abomba na kati ya motema moya ayebisa moto eza te esali baretour donc tolinga basekret ya boye te basekret ya kobomba mwana aza ya motu mosusu opesi ye motu mosusu eza vraiment malamu te eza eloko moko nga mama Bijou jamais nakoki kosepela moninga na nga mwasi asala yango
yebisa mobali na o vérité et kende na o bien par rapport au bombele vérité munene ya boye. Et puis koyebisa ye vérité avant abala yo c'est mieux. Parce que soka sa bali yo ekoma oko choquer parce qu'avant abala yo azana ina akoki koloba na boyi na ngali bala ngo na lingi na ngayo te ou bien na lingi yo eza bien par rapport bosi asi abala yo bovanda ndako moko tango yo koyebisa ye acceptaki mwana wana yebaki bakuwa boyete tango yo koyebisa ye oko choquer ye makasi par rapport soko yebisa ki ye avant. Kopesa zemi, kopesa mutu, kopesa mobali mwana oyo aza ya yete ya kokosa yeke aza mwana na yo eza nango vraiment malamu te bandeko na ngai ya basi. Tomeka ko salelo ka bongo te nzima kutu libala ngo ekufa nango nzima kutu soki ndenge nini zemi ya mutu eza ya mutu ata mobala ngo azaki vaut rien, il faut lakisa ye papa na ye parce que mobali kutu mwasi ya mala mwasi oye koki kutu elekaka mwa muke ezali mwana ya liboso bokuta ina mobali mwasi azaki peut-être na bazemi ndenge tozoyoka lisolo wana ekoki koleka oye lekaka te eza na basi mususu basalaka avanda deja na mobali bambula na bambula babota peta mususu mwana liboso ya tata wana mwana mibale ta mususu ya tata wana ta mususu na 3-4 mwana mwasi oke kozwa mozemi libanda me oza mwasi ya mutu na kati ya ndako oke ozali mwasi ya mutu comme ozali oui oza mwasi ya mutu na kati ya ndako oke kobota mwana moko ya tata mususu alewe kokotisa ona kati ya ndako na yo nga na loba yango wana eza ba secret moko wana eza ba biloko moko bato bavandaka na ona kati ya mitema na bango na yebi te so ba vivra bien. Donc lisumu moko ya mabe o nga na monaka mwasi libala kosala mobali ozwi mwana mutu mususu koseli mutu mususu en tout cas eza vraiment ba biloko mo elikaka te baka oyo boyebani sika mwasi azata mususu na zemi mingi basi ya bongo ta mususu akomeka ta mususu kolongola zemi ameki kolongola zemi ta mususu ezolongwa te ye peut-être obetango azwaki zemi wana yebaki te akokutana na intel ayebaki te akozwa chance bo babenga ngo ba chance double wana azana mwa zemi na ye ayebaki te akozwa mutu moko boya responsable ekomeli ye singa na kingo akosala nini abite na bota kaka na garder ka secret wana ngala koki koloba ke fallait aloba obimisa mwa vérité obombi vérité na yo mais na koki nanga kozwa ta mutu aboye oyo bokutani azalaki na zemi mais na boyi nanga makasi oyo azalaka ke bazalaka deja na mobali mwasi ya mutu ake kozwa zemi ya mutu mususu ake kokosela tata wana je sais pas babone nanga so bozo comprendre wana penza ifo totumba bango conseil na wapesa bino bandeko basi tomeka kosala babiloko wana te parce que botala basor famille o babi bazana bango innocent mwana za ya tata oyo mais botala makambo famille o na libi tolongoli bango totie bango nanu a côté makambo aboye pe esalama bato aboye pe bazali. En tout cas bandeko nanga bandeko basi tomeka kokosela mutu mwana te parce que babenga ngo likambo makila bakosaka ngo te. Tosilisi côté ya ba mama tokena nu côté ya mwana na biso azana 22 ans o alinga bala na bana nyonso tu na mwana moko boye ozana Londres ozana France ozana nino yebi kozana lisolo ya boye so lisolo ya boye komeli yo muni tantine moko ba obeta lisolo na yebi famille na bino te me na koti na kati ya famille na bino zwa kimia mama yo pe azwa kiti ya liboso vanda na boa kelo penza ba fleur na tielio ba miel na tielio tout na sopelo lisusu mapamboli na pambolio lisusu vanda wana na liboso mama na ngai oza innocente oza la reine oza innocente parce que mwana so aza na libumu ya mutu mwana atinta kateke mama bota na mobali o mama sala boy bana bazalaka ba innocent mwana koki koloba teke mama azwi zemi kosela tata oyo non bana baza ba ange mwana bana nyonso tu boza na bakaya boye basala bino ba chantage mama bota na papa mususu mama azwa zemi papa mususu akosela papa mususu mwana foti te
boza na faute te. Eza ba faute na bino te, eza ba faute ya ba mama na bino. Ba mama na bino nde basala ba faute, eza ba faute na bino te. Eza ba faute na bino te boza na bino à l'aise. Sauf que Mama Bijou na nina peso conseil. Tango makambo aboye. Ko bosa na papa oya botaki awa abokolaki yo te. Quel que soit maman na yo a trompaki soki ma papa na yo abimaki soki na intel oyebi véritable. Mwana ko bosa na papa oya bokolaki yo te. Ko décevoir ye te. Eza ba papa mususu ezata mususu ayebi na yango aya azolinga pe mwana ngo bien te. Voilà, c'est autre chose. Siko okotala pe vis-à-vis ya papa ngo ndenge na bandai ko bokola yo eza ba papa mususu akota yo doute alingaka yo te azosala ba oui na kokolo bani azosala ba injustice ozomona pe ba injustice na misu boye wana makambo aboye soki ebimi nango profiter na yo keni pa tata na yo ya solo. Mais otali ovandi penza boye balisiko okotala na yo ke loko boye. Mais moi j'étais pas là ngam na tinde mama sala makambo boye te. Mais comment je vais faire na sala ndeni otala siko papa ngo ndeni bo bande ko vivre na ye na makambo bato amokili bayebisi yo banda siko ko sala examen banda siko ko tala ko benda ba film ndenge ozalaki mwana muki so moni ke papa na bokola ki na eloko moko ya mabete bande ko lakisa koza mwana na yete bato na baloba na bango tika bango baloba na bango ko kwesa bolingo na yo na tata wana te oya bokola yo. Parce que eloko moko pe te ezolakisa neti na kaya bandia ya famille ba pesinga lisolo. Eloko moko te ezolakisa ke mwana wana za mwana tata o ba refula ye. Parce que mukolo mutu ayebaka mwana ezali mutu ayebaka papa ya mwana eza mama. Mama wana lobi bakoki koyela ye mbondo. Mama wana kutu abimisaki ba idea ba test mutu aboye eza papa wana. Mutu ayebaka mutu abota mutu ayebaka mukolo mwana ezali eza mama. Quel que soit ba leki ba yaya ba tante ba nani bazosala chantage parce que mokili ezala akaboy batu balinga ko salir batu bino siko bo kanisa ke boko salir mutu na azala ba boyebisa mutu ki tata wana azala ka yayete na ba age nini o boko ko salir mutu eza ko salir mutu te. Bana bazala na faute te so boko salir nde mama oya bota oya sala ki likambo wana nde yende boko salir yende boko zikisa yende boko tumba e mwana te mwana ko se loba te ke mama trompenga na papa na mama kene zwaze mikoto kosela adekolanga kande na lobby faute eza ya mwana te mwana bato azana ye innocente donc il faut pas ko traumatiser ka batu likamba bongo soki komi ndeko yo yebi eloko moko ya bongo ko traumatiser na yo mwana te parce que mwana azali na ye innocente mutu nde bokoki kozikisa ye kozikisa ye kotumba ye eza mama ezali papa te ezali mwana te parce que bango baza ba innocent. Toleki kote ya mwana tosi topesi conseil ya ba mama siko conseil o ngana koki kopesa na papa oyo ayoki ba nouvelle aboye ndeko nanga ya mobali oza na Londres mama Bijou lobi courage ndengo lobi ke mwana wana aza ya yo kobokola eza pasi makasi ozwaki mwasi na yo abota te mwasi na yo aboti na maboko na yo balayeti osala omelisa mwana wana miliki ochanja mwana wana pampers mutu moko azala te lelo mwana komi mama mukolo alinga bala bayelio babiloko bekaba ndeko basi nde bazala na babiloko abo bayelio bayelio biloko moko na dernière minute pona kobebisa libala ya mwana na yo kolanda te olobi kosalisa ba test te parce que ozana tina nango te mwana wana aza ya yo mwana wana azali ya yo mokili mobimba bayebi mwana na yo okende na maternité yo mtu sala soki ba papier soki ya kombo ya mwana neza mwana na yo na leta na bino na mboka na bino kuna bayebi mwana na yo makambo yoso to ezali mwana na yo tata wana biso tozana tina na ete lokola mama na ye azana tina mama mwasi na wazana tina ya tata wana te ya kufa mwana na yo pa azana tina ya tata wana te yo pozana tina ya tata wana te zwa matoi na yo
kanga yango donc mokili elobaka kaka kokipe bango te bokontinue ndenge bozalaka boyokisa bango lisusu soni donc bato balobaka na bango kaka bato balobaka na bango kaka mwana na aza ya yo continue kopesa ye affection ndenge opesaka ye parce que eloko eleki eloko eza vraiment motuya eza nde kobokola oyo yo bokola tolongola nano makambo ya papa eza ya pa o soki oza papa na yo soki oza papa na ye te wana eza makambo ya nzambe na mwasi na wa ayebi yango mais eloko ezali vraiment important eza oyo osala kobokola eza kobokola mwana eza facile te tozomona bapapa mingi abota na ye abota na ye asundola bana tozomona bamama mingi aboti na ye aki abwaki mwana aki ateki mwana kobokola c'est pas facile donc melama ya pio na yo kokipe bato wana te parce que baza bandoki bazolinga baya kobebisa harmonie oyo eza ya kati ya ndako na yo ya yo na mwasi na yo na bana na bino misato boyokisa bango soni botikela bango nzela te o lokola mwasi na yo alobiki ayebi na ye likambo te ayebi na ye pe te donc bango nde bakodoka conseil nga na kopesa oyo yango lokola babandi déjà avant mariage en tout cas bino monde siko bokoyeba nga kutu pona nga bobengisa bango ata na fete ya mwana wana te lokolo bi mwana wana kutu lobi batia lokolo te baya te baza bato ba trouble fête bato bayaka kotia ba désordre na ba famille ya bato bazala musika oyo esali bango bongo eza zuwa yo zala na yo kimia zala na yo kimia loko pesinga penza lisolo nga pe na koti yango donc na solo lina mwasi na yo bi mama bijou so ezaki loko mwa bongo mais le temps musuta mwana zaki na ba inane 2 ans 3 ans ngana yebisa mobali nanga mais ti lelo mona linga bala vraiment pona nini bandeko na ba okosala nga boye nga na solo lina mwasi na ozala na kimia nzala na kimia parce que loko oyo sala ko ondeko bokola bana na yo bango nde baza bana na yo baza ba porta ba kombo na yo ba wana nyoso tu eza mipepa pamba eza mipepe ya pamba et puis le karma so tali bango pe na vie na bango pe ba osala ka likambo aboye kaka na batu nyoso tu ba beti masolo so fuye pe bango baza pe na bana o pe ba bota pe na batata misusu pe ba kosila pe batata na donc c'est comme ça mutu alinga akolongola ka eloko eza na poti ya muninga ya ye moko amona ngo te ta mususu mutu azoloba bongo ye pa sala yango ye pa bota fa batar moko me azo ya olinga ka kosalia ya bino po ayebika linga bala faut ezala ya ba mama zwa na yo kimia papa zwa na yo vraiment kimia ta mususu ye moko pe aza na tata te donc makambo ezala ka bon surtout bofuye pe ye ta mususu ye pa kanza pe mona tata wana nzoka ye pa za mona tata wana te nzoka mona tata na ya vrai ezali o ba o salir ye c'est comme ça donc c'est ça to leki na lisolo to pesi conseil na papa tozo pesa siko conseil na bato bosala makambo aboye likambo soki ezalaki même ya solo soki boyeba yango ce n'est pas aussi le moment ya koloba tango azaki mwana muke pourquoi boloba ki makambo aboye te tango mwana na bino azobala mobali boyebi ki azobala mobali na zemi ya mutu mususu pourquoi bo accepter ki makambo aboye bolinga ekolo bango même avant mwana naza mwana muke lelo mwana na koli mwana naza est-ce que mwana wana vraiment lelo so bolobi ki tata wana za yeta kunzima ngo pona ni bosala makambo abo owana za ndeko na bino bosala bongo po esala nini siko so tata wana kuta nzimi na ya bia zaza mwana na eta nzimi na ya bokola mwana azaka mwana na ye siko bino boyoki ka soniti boyoki ka sona tabo kiko luka ba famille tata wana mwana azobala ya 22 ans akozala azana affection na bango te siko bino bopadika famille na bino pamba banda mambule ebele soki 22 ans bobomba likambo lelo bobimisa on peut sala nini botika ko détruire ba famille ya bato botika ko détruire ba famille ya bato bozokisi ndeko na bino bozokisi ye bozokisi mwana alinga bala bozokisi papa wana bokasi ki tâche ne olongwa bona na mutema et otika la olongwa bona mutema te boluki ba conflit pourquoi bosala makambo abo pona nini l'intérêt nini bobimisa ngo pourquoi pona esala nini bokasi ke loka bobengi ti boke ko ebisa tina bato salon de coiffure ba ebisi mwana na po mwana na sana piquer kriza kufa après bino bokozwani owa balobi ke papa na za yo te ozwi acide omeli na likambuni mto omela acide azate
batu mingi balokota bana na nzela bapesa bango ba affection babokola bango na bolingo na amour eleki mutu abota penza eleki penza papa oyo azwa tiaka azemi mbala moko akende na ye eleki ye botika ba n'importe quoi hein parce que balobi le karma ezalaka tango ozomimika koloba likambo ya mutu mitala bien bakuzini wana yo tambola ndeni bayebisinga balobi kutu nano bali te nano boti te cousine oyo bimisi makambo minene yo tambola ndeni nano bali te nano boti te oyebi mokili oyebeli oni esalaki ke mama wana soi disant nde bolobi avanda na zemi na ye ti azwa mobali mosusu alobaki zemi naza na zemi boyebeli oni esalaki mpo eloko abongo esalama boyebi eloko nini yo nano boti te nano osali vi te oyebi eloko ekoyela o na vi oyebi nano mpe oboti te bana na yo mpe nano baboti te oyebi ya nsa makolo na yo eloko abongo ekozwa yo kaka yo ozoloba bongo balobi mpe ndeko na yo ya mwasi ye kutu na katikati ya libala abotaki soki mwana liboso soki mwana mibale soki ya 4e aza mwana tata mosusu bozomona mwasi ya libala masala eloko aboye na oyo azaki na ye nanu jeune fille akiye na soki na zemi nende bolobi ekokani te na mutu azaki deja na mobali aboti na ye bana soki misato aye kobota lisusu mwana batu mosusu karma ezali ndeko soki cousine yo nanu boti te oyebi vite oyebi donc oyebi ba vite ba circonstance ya mokili oyebi yango te so mutu alobi mwana na ngaza mwana mutu to ndima ye parce que ba maman nde bango nde mutu babomba bango nde mutu bayeba ba secret bana na bango bino bolibo kanga ndeko na bino singala kingo andima ve aloba andima likambo oyo alobi esalama te azalaka mobali na ye wi bakanga ye na prison batinda ye na Congo c'est tout atikala kozala na zemi na ye te siko bolingi bondimisa ye yango na makasi botika motema mabe boye ko mwana biso ya mwasi azwi joueur balobi batindela mama bijou invitation botindela nge invitation na ya nanga ko enjoy na Londres botika mais donc cousine tika motema mabe balobi yo nono boti te nano bali te soki yo na oyo pe okuta ine loka bongo te mwana na omoko kokuta ine loka bongo yo omona osko ndenge esala kapasi bozo traumatiser mwana bato azana 22 ans bozo traumatiser na nini maleki na ye ba komi traumatiser ba komo ba ndeko na biso za demi-sœur na biso botala nanu tina ba niveau kobebisa famille abato siko yo cousine ozwi nini bango pe bazana bango ka soudé baboyani na bango pété omoni te ko échouer bandeko na lingi bino mingi lisolo esalinga pasi moko na koti na kati na ngonga alobi te malgré mikolo nazana makambo ebele fona lekisa ngo na chaîne fona lekisa ngo na chaîne ko pesa bato yo ko solola na bato yo balinga ko détruire ba famille bato balinga ko bebisa ba moral ya bato papa wana azalaka ya yo te oui na uta na nzambe na kita c'est tout bozwa bozwi mutu babandi kolatisa ye bakombo batata mosusu de andimi abia kondima na ye kutu te ata kutu papa ngo alamuki na bomo ya telemi akopona ye akobatie bapapa wana mibala okeneneka epa papa oyo abokola ye siko ya bino ni bino bosakana na kobokola bosakana na kotangisa mwane bosakana na kolesa mutu bosakana na kopesa mutu affection bapapa mingi kutu babota bana na bango me bazana ba affection bana na bango te kombo da kaka bota kama azana ba affection bana azana affection mwana te ayebi kutu te ke mwana na liaka na lingi bino mingi boza toujours na Bidor TV boza la jamais dessus mama bija lobi lisolo na lisolo beta maraka na ndenge nango lisolo oyo bozwa ngo penza botia ngo na misala tinda to partager yango ekwe na ba famille moko eza na ba problème lokola ba famille oyo na Londres eza na ba problème makasi eza na problème makasi sauf que bango mo peta musu na miso ba tubo ba sala kitoza la ini mais papa o boyebi te motema na ye soki komi na nini na kati mamwana wana boyebi te aotambola bosoki na donc na kati na ye azokanisa nini parce que na misu na biso boye bakokosa la sambla
mais na kati ya ndako na bango toyebi pete soki ambiance yango ekozala bien ka ye na mwasi na ye. En tout cas, ba trouble fait, ba tubolinga ko panza ba famille, ba tubolinga ko détruire, ba tubolinga ko salir batu, to tindeli bino foya. La lingi bino mingi lisolo epesinga pasi me nzambe kaka. Don nzambe azali. Ba lobi le karma, ofingi mutu, obomi mutu na mbeli yo pe ba bomo na mbeli. Ofingi mutu na likambo yo po kozwa yango. Osali bo yo pe kozala na yo. Omwe keka nzamba zala ate. So yo mutu alobi ke mwana ya mutu bino bolibo bo kanga ekingo bo bimise ba vérité o ezala te. Mama nde mutu ayeba papa ya mutu. Mama donc basi kuta ndumba, moi c'est ndumba. Azana mibali 4 ma yebi ke zemi nangeza ya mutu. Ça se fait. Bazemi mingo za papa mo azolo bakia na shina kana mutu yo, mais ayebi besika nzi mwana na ya esika zema mutu na ye, esika mwana na ya botama na nani ayebi. Ndumba wana za mibali bele ma yebi mkolo mwana na ye. Ta musu ba misusu ba bima na ba mishina, mais mkolo mwana na ya solo ayebi. C'est n'importe quoi. Bandeko na nga boza toujours na Bidor TV, Mama Bijou lobi. Lisolo na lisolo beta mara ndenge nango, soko za na lisolo na oza bezo totanga kombo, totanga kombo. Soko lobi to beta lisolo na o sans totanga kombo, totanga pe kombo te. Totanga pe kombo te, donc so ipo lobi ke Mama Bijou ta kotanga pe mboka te, totanga pe mboka te. Ya lobaki totanga tanga Londres mboka o ya vandaka. Mais ba kombo la bango na tanga te. Donc biso to lingane masolo aboye parce que pesa ande batu ba conseil. Mama moko zaki na zemo lingo kosi la tata moko non ko sala ngoti. Kanisa lisolo o nga na beti après 22 ans yoka ba bombe. Na lingi bino mingi lingo kene na o congé, tozala na adresse kaka moko, adresse na biso eza na Matonge na Iribu A37. Mama Bijou lobi benga biso o sala réservation ya appartement na biso. Au la réservation ya chambre na yo, bientôt boutique na biso tozo fungola, soko lingi pe to pesaka yo biloko yo te kaka, contacter biso tozo luka ba tout travailler na bango ensemble. Donc na lingi bino mingi boza toujours na Bidor TV, boza la jamais d'ici partager vidéo massivement etalama pona Mama Bijou aye la bino lisolo mususu ya kafu e uti na mboka nanga awa ya Allemagne. Vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais d'ici. Allez, bisous.